Nzembo ya Beni est disponible en lingala et en anglais. Ceci est l'épisode en lingala. Précédemment, na Nzembo ya Beni. Mbote baninga, kombo nangai Beni. Na épisode oyo e witaki koleka, na lekisaki casting nangai po na mbala liboso. Oh là là, ezalaki kobanga. Na yembaki Nzembo na liboso ya ba juge ya minene. André Matadi, Véronique Myriam na Isaac Mboka. Na zalaki kobanga makasi, mais na kanisi ke na yembaki malamu. Bino bozo kanisa nini? Bon, boko yebisa ngai na sima. Tango to silisaki casting, Zarnacom azelisaki batu nyonso na salle ya munene oyo ezali na peinture ya pembe ndaku mobimba. Salango eza na fenêtre te. To zelaki mingi. Na suka ya mukolo, mwasi ya chapeau bleu oyo asalaka musala po na Zarnacom, aye ko yebisa biso batu nini oyo baponaki po na kolekana na television. Abengaki kombo na ngai te, pe ngai nakanisi ke nazwaki te. Mais abosanaki juste kotanga kombo na ngai. Kombo na ngai ezalaki na liste, mais abosanaki kotanga yango. Mwasi ya chapeau bleu, kombo na ye Mebel. Abengaki ba candidat nyonso oyo bazalaki sélectionné, pe apesaki biso batike po na kozonga lisusu lobi na studio. Ayebisaki biso lisusu boyebisa mutu te ke bozali sélectionné. A part baboti na bino. Men ngai na yebisaki maman na ngai te. Baninga. Boyebi ke maman na ngai ayebaki te ke ngai na mi komisaki na concours ya Zarnacom. Na lingaki na yebisa ye plus tard. Mais casting esilaki vraiment na butu makasi, donc na bandi na zalaki kobanga poa na kokoma na retard na ndaku. Na kimaki mbangu po na zonga na ndaku. Yoka sikoi makombo oyo elekanaki. Na kimaki mbangu vraiment poa na kokoma na ndaku. Mais tango na komaki na ndaku, maman kutu a remarquaki te ke na komaki na ndaku na retard. Bolingi boyeba po nini maman a remarquaki te? Parce que mukolo wana tozwaki invité na ndaku. Monsieur Diba. Ah! Ye na lingaka ye te. Ah! Po nini ye il faut aya epai na biso mbala na mbala. Ah! Monsieur Diba azalaki patron ya papa nangai. Ah oui, c'est vrai. Na yebisaki binote. Tango papa nangai azalaki na bomoy, azalaki menuisier. En tout cas, ayebaki musala na ye vraiment makasi. Azalaki kosala ba meuble ya kitoko vraiment. Mais patron na ye azalaki kofuta ye mbongo mingi te. Azalaki kosalisa ye musala makasi. Mais vraiment, ezalaki juste te. Et depuis que papa nangai azali susute, Monsieur Diba a komi koluka kobala maman nangai. Yango wana ayaka mikolo nyonso na ndaku. Azo lakisa maman nangai ke ye azana mbongo mingi, azana ba voiture minene et azana bilamba ya luxe. Mais ngai na lingaka ye te. Et leki nangai junior yepe alingaka ye te. Ngai na junior to pesa ye nkombo ke azalaka na elongi mabe lokola ndeke. Mais boyebisa maman te, hein? Sinon te akogangela biso. Mais nakanisi te que maman alingi Monsieur Diba. Azako se rappeler ndenge Monsieur Diba azalaki kosalisa papa na biso musala makasi. Mais maman azali kosala souci makasi po na ngai na junior. Ye akanisi ke toza na besoin ya papa. Pe ba classe na biso ezo coûter vraiment cher. Eza mpasi makasi po na maman afuta biloko nyonso ye moko. Mais nakanisi te ke maman alingi kobala ndeke mabe. Pardon, nalingaki naloba Monsieur Diba.
Nakanisi maman alingi Monsieur Chabani. Monsieur Chabani azali voisin na biso ya sika. Depuis 1 an, afandaka na ndaku ya muke na quartier na biso. Aza gentil mingi. Bana nyonso ya quartier balingaka ye. Mais aza na mbongo te. Musala na ye ezali atekisaka ba journaux na nzela. Tongo nyonso na pesaka ye mbote na monaka ye alekaka na ba journaux ebele po na kokende koteka. E mukolo ya poso asalaka bilanga na ye. Aza na ba fruits na ndenge na ba légumes na ndenge. Souvent apesaka mpondu na maman et maman alambelaka biso. Maman ayebisaka ye toujours, ah papa Chabani, ezali ebele, nakoki kozwa nyonso te. Mais nayebi que maman na biso, aza na esengo mingi et asekisaka ye mingi. Bon, tozonga na likambo oyo ezali ko intéressé biso. Mukolo wana, biloko ya kolia ezalaki ebele. Fumbwa, makemba, madesu, soso na loso. Maman alambaka mingi tango tozalaka na ba invité. Ezalaki kitoko, toliaki nyonso. Ensuite, Monsieur Diba alingaki kokende komela cigarette na libanda. Monsieur Diba amelaka cigarette ya munene. Akanisi esalaka ye lokola mokonzi. Donc, akendeki libanda me asalaki kaka minute mibale. Pe azangi mbongu na ndaku parce que azalaki koyoka mikosa na nzoto na ye. Tata angwa, azalaki komikwanza partout. Alors, alobaki, mais est-ce que bozali na mbwa na ndaku oyo? Ngai nasalaka allergie na bambwa. Maman alobi, te? Biso toza na mbwa te na ndaku oyo. Et Junior abangaki. Maman ayebi te que Junior abombaki mbwa na jardin na biso. Ngai nde nalobi, te camarade na ngai Naomi ayaki na mbwa lelo na ndaku. Maman akamwaki. Alobi, Naomi, mais oyebisaki ngai ke lelo okokende epai ya Jessica te? Na fandi kaka nye. Alors, Junior pe aide ngai. Alobi, Naomi ayaki na ndaku, mais après, bango mibale bakendaki epai ya Jessica. Ngai nalobi, ah oui, ezalaki ndenge wana. Maman alobi, ok. Sima, Monsieur Diba alobi, ye il faut akende epai na ye puisque azali komikwanza nzoto mobimba awa. Pe alobi, soki mbwa ayaki awa lelo, ngai nakoki kozonga awa kaka sima ya mikolo misatu. Donc, ayebisi maman. Ngai, naza kobenga bino boya kolia lobi na ndaku na ngai. Lobi ezali mukolo ya poso. Bokoki koya na midi. Ngai nazalaki komilobela na motema. Lobi na midi kokende epai ya ndeke mabe? Ah te, en tout cas te. Junior ye azalaki na besoin ya kotikala na ndaku po na kokengela mbwa na ye. Ngai, il fallait na zonga na studio Zanacom lobi. Tokokaki ko changer programme na biso te. Mais, heureusement, mbala oyo, maman mutu aedaki biso. Alobaki, papa Diba, pardon, lobi nga il faut nakende na musala. Naza na ba robe mibale ya kotonga po na cliente. Tokoya mukolo misusu. Ah, ezalaki bien. Elingaki koloba que Junior na ngai, tokozala libre samedi. Ensuite, maman akendeki kotika Monsieur Diba na voiture na ye. Junior na ngai, totikalaki na ndaku po na kosokola basani pe kobongisa ndaku. Ensuite, tango tosilisaki kosokola basani na kobongisa ndaku, ngai na bimaki libanda po na kotala ba étoile. Boyebi ke ngai na lingaka mingi kotala ba étoile na pokwa. Ezali vraiment kitoko. Koko na ngai azalaki koyebisa ngai. Mutu nyonso aza na étoile na ye na likolo. Mais mutu oyo akosala makambo na ye te, étoile na ye ekokufa. Ngai
nalingi te que étoile nanga ekufa. Impossible. Alors, il fallait que nakozonga nazar na com po nakosala émission en direct. Mais, nazalaki kobanga. Po ba candidat mususu bayebi koyemba. Elodie, Dorine, Wilfried, Samantha, batu nyonso tu balingaki ko gagner. Nalalaki malamu te butu wana. Ensuite, nayebi ke bolingi koyeba makambo oyo elekanaki. Boyebi ndenge proverbe elobaka? Suite nango na épisode mususu. Mise, oh namonike ozwaki deja, oh nayebike, okoki kosala musala nyonso ganyaki deja, oh nayebike. Nzembo ya Béni est une série produite et réalisée par Kwambila Productions. Écriture et création par Sabrina Muela. Traduction lingala et co-direction artistique par Tamulangi Fwamba. Performance dans cet épisode par Sabrina Muela.